balinga kankechi balinga gali muno balinga soda na bango yo eloko ngo ye to apena swat bafane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tout avec les filles donc balinganga baetu balinga musala nga baetu bosepelanga na musala nga baetu na sepelisanga na banda donc soko bolanda nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na seni abana sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banous Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. Et les kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabundi. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi, babi moi soit l'équipe dans la news. La carte n'a pas pédé la bien, l'honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si oya leki ngolo nelengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara yemoko. Enfin na opesa na bandeko na biso nyonso batikali. Donc totika ba vie ya mabe, totika otambola mabe, tobanga nzambe. Maman Leti tobi que ça émotion makasi maman za makasi Leti c'est mondele moi si ya taille moi si ya mbinga za makasi o toza na TV ya TV za radio te Braza o tozomona wana eza nango karate ka pona okendo sala mabe okosomba pe biloko na yo oye oteki bato basombi pe vi na ozo avancer eza nango kaka ndenge tokendaka bangola ndenge tokendaka na Sudaf ndenge tovoyageaka donc eza nango nzela ndenge banzela nyonso ezali pesa ba meilleur vie na yo to si sa émission na biso baboni na biso ya Winner Congo TV na kote comme ça on grave ici quand on nous sommes bakisi on a kama mibali bakisi on a kozwa bakisi ba ya ba chance sur les arabes panzambi protection sur les arabes panzambi nzambi ndabiki saka. Merci vraiment merci na bato balandi biso awa merci vraiment na bino nyonso mbote na baboni na biso nyonso ya Congo Winner Télévision ezali ngai ndeko na bino la lumière de la presse lelo toyeko lobela lisolo mibale moko ezali ya bafi ba ucho kufa mibale o ba ucho kufa na Mitterrand Champagne na boîte ba mene masanga ba osala accident ya makasi na boulevard du 30 juin ya mibale to lobela bafi ba ucho kufa na Brazzaville o ba ucho kata ba ngamba kesala ba na bango na Brazza ba il paraît très baza 20 to ebite so bafi ba uto bakenda osala nini na Brazza so bakenda osoma biloko ya ko defisa pesa ekomaka bongo to kende Brazza kusoma biloko ya defisa to ebite so bakenda osala kindumba to ebite donc leto lobla sujet wana na invité na nga tozane awa to eba soki bakenda kosala nini elo ni mona liwa donc to eba version surtout lelo na profiter pe sambote na nga na mon boss Sarah Kabundi na mon réalisateur Zuma Tumba pe na papa na nga Paulo na 6 $100 c'est quoi na profiter na pe sambote na nga na Anissé Ngala na pe mbote na nga na Agisto moi na Milan ya tongo mais c'est propre directement na pesi Joël Noël na meilleur V na baboni na biso nyonso ya Congo Winner TV na bandeko nyonso bazola na biso na moment oyo na pesi no ba mbote belé bo fete malamu na kombo ya Yesu Kristo babona ni leka malamu na mabota na bino
Mon réalisateur Fongola, mon invité Nangai, Laetitia Mondele. Moi ça qui toque, moi ça pembe, moi ça taille. Mbote Laetitia. Mbote maman, la lumière de la prince. Na c'est pas vraiment cause la émission. Maman, les lots que le belade si j'ai n'habite, j'espère que l'année n'est bandeli. Il y a les bossos émission et si j'ai les bossos ezali, ba fille wa ocho kufa na Mitterrand champagne. O ba oto ko mela na kozonga na bango ba oto ko sa accident. To mona ba cercueil et bimi na kati ya mutukango na ba bitendi mo ya rouge. Ba fille ba da ba mayaka. Et ngo ba daki garçon déjà il a prévu ba faire na ba leka na mbeka. Potala ka debikeku. Ya basi deux filles ba bimi o ba kufi yongo lo bani pona mputu ba fille ba komi mingi ba matérialiste ba ko famille ko lo wel ko landaka o ya zana boya linga asombe loko boy téléphone loko ebina so ba téléphone cher ba kabelo o comprendre ba mituka to ni to zara na loko o to zana loko to zana be loko makasi donc l'autre blestige na mingi yo longo lo bani pona mo ya. Ok, merci maman la lumière de la prince pour la parole au Kissinga. Bon, regarde le babo. Les gens des bus sur base de comme le cosso ma casse. Tout comme le cosso puis na niveau mon robot et maman to comme là ba fin de l'année. Ba fin de l'année aux arabes ma bébé. Ça va bébé va dire wa ma bébé yaka ba coco so yaka. Biso basi to lingi système à côté comme nous autres ma casse. Tozote ka nzoto makasi lokola soki mapa na wenze soki boye tuli na ngomu tokolia ngwa zati ba nzinzi et telemi kaka boye ce n'est pas bien. Et ça le koso pour Mitterrand champagne wana yo koloba na Mitterrand champagne azana mwana mwa wana quel jeune garçon azana jeune garçon ba fille wana ba sami kolo na ye ba za ba tantine ba sœur ba zo sala ba vie ba kenai ba vie na bango na ba boîte yo ngolo ba ka Mitterrand champagne yemo azanga hein. Tout le monde va cerquer et bimi wana ba prévisali ba prévisali ba cerquer et bimi wana makambe belebe ba kombo ba fione bimi na kati ba cerquer makambe zali ya mokilo eza ma be makasi ezotambola vraiment na Kinshasa en tout cas biso basi nde toleki pressé mingi to comme na ba pressé moko bo tozoyeba te to komi wapi toza wapi mama toza wapi tozoyeba te bandeko na ngai to kondane mwana mobala batu te biso pe basi toleki ba koso mingi hein. Alors, quand on est mingi, la fille, nous sommes tous les gens qui épargnent, qui est bien au Faliwa, ou écoute Zaki, il y a bien noté. Au sommet, on a dit que le corso, maman, so revenu dans la moi, moi, ça zo lukaka. To lukaka, les gens qui savent que les kala, to zala qui est bateau, c'est la papa, maman, bazo zela, baye la bambongo, pour balia, basunanda, mais les gens, to comme comme on a la fille, bazo débrouiller, mais quand débrouiller, on te babi qui était au début, la nègre qui douba. Au début, la nègre qui lukaka, nazala boy, partout, qui côté ma ville, côté ma partout, mais ça les belé, côté que c'est belé, oh nyoso, les appels faut la contribution ya mboka. Ya ngozo mona ba konzamboka, ceux qui passent l'effort, ba fungi peuple, pour na ba makambu sous la bongisi, pour comment la batou. Oh, il y a ma pauvreté qui chasse que diminuer. On s'en comprend. Battement comme un peu bien, ma fille, ma ça sur des antés, ma biso batté, pour ma cambe au fond moi. On s'en comprend. Biso tout ça la mboka na biso, il faut pas tous les la. On s'en comprend. Il faut tout ça la bien, ma fille, comme ça n'importe quoi, parce que ah on a qui chasse souffrance peut et qui mingi. Toboité, ma casse à luka batu sous bazana ngo. Mais mutu so kota la luka comme na suka a te libota la ngeko za la boité. Moi ça bata comme ko ça la buzoba, di koloni mboka koma kana munoko Kongo za passe. On s'en montre. Nous sommes tous OK na mais biso ba fille totika leur corso ko boma mama banga nzambe samela nzambe tongo midi pour nzambe ko sunga yo okokende liboso na kosi mama mite maman Laetitia na yebi to comment chiter déjà na première séjour na biso nena loba siko boy omoni ke ba fille o ba ocho kufa wana na accident esala ki wana to monaki babitendi ya rouge to moni pe na cercueil mutu wana utoku o azaki na kati o azaki conducteur na bango so Mitterrand champagne wana ya monanité to moni ka la fille ocho kufa ya monanité so akenda ki to ebité yo koloba nini na famille ocho bungisa moi si kitoko po fionga za kitoko to ki pesa ri parler traza pe mona matete
oloba nini mpona fi wana oyo tozo bungisa po tolela déjà moninga biso mwasi aote kobungisa molimo no yo koloba nini eza pasi mama eza pasi mingi vraiment mpona famille oyo ebungisi ndeko mwasi econdoléance na famille wana bon donc tozomona kaka mokili yango ndenge ekomi en tout cas vraiment na koloba conseil moko mpona bafille tomema vie na mbango te tomema vie na mbango te ponga moko nde naza victime eka na ndenge eza vraiment mpasi mingi mpenza mpona ndeko na biso nazwi matanga mpo biso bafille toleki mpe lokoso mingi lokoso nazopesa mpena conseil bafille nyonso bazolanda nga na minute oyo bino moko bomoni moninga sor na ye ndenge ezalaki mpo ezalaki juste bakendaki ambiance olukaka bambongo ngo nde bakomi kolukela misala eza nango ebele biso bana basi tokosala na Kinshasa oyo misala eza ebele ata koteka kaka oyo ozwi mwa 50 000 na yo obandi mo commerce na yo ya moke ekosunga yo ekosunga soki osala yango te oyebani ata na motu oyo oyebani senga bakopesa yo enoke obanda kokende kosala bakozoba ekomemela yo eloko te ekoapporte yo eloko moko te ekomemela kutu le contraire ekomemela baaksida nde baninga bauti kozwa ekomemela yo baesprit mabe ekomemela yo bamaladi kilikili makambo eza ebele na mokili oyo en tout cas vraiment bandeko nango napesi bino conseil oyo esunga bino tala sor ya baninga tala sor ya baninga soki omoni moninga ndenge alekalaki na etape wana oresona olingi osala likambo bi te Maman Leti Mundele toki ndongo lobi na la famille oba oti kozwa matanga to souhaiter banka ba mes condoléances les plus attristés to pese conseil na ba oyo ba biso ba oyo to tikali tozo mayele parce que na deuxième sujet na biso ba la fille ba kufi 10 wana 20 plutôt ba retrouver ka 9 corps avant to na deuxième sujet na biso na profiter na pesa ba joyeux Noël ba meilleure vie na ngai na Anissé Mungala papa Bio na Suisse papa Joe Fanny ba joyeux Noël na yo papa Emile et moi na Bruxelles ba joyeux Noël ba bonne fête papa Bavo Moulopoué moi nani mais c'est propre de Paris papa Delar moi na poto ya tongo ba meilleure vie na ba joyeux Noël papa zo kanate papa o kanate Ange Pedro moi na Hollande papa propre ba joyeux Noël pe na yo na Augusto Gabriel moi na Italie to sentir papa to sepeli to sentir pour la deuxième fois to sepela pe na peso ba joyeux Noël na maman na ngai Sunda Kamena na Italie Dorcas Dorcia moi c'est à taille na pesi ba joyeux Noël na ngai na Bamba Dictamour mobalo apesa mbongo atala tele ki na propre la ndinga na sima na pesi mbote pa Paoli l'homme de l'histoire pe na pesi mbote na Exode El Capo mobala ata kitoko mobala ebi Valère Lamba pe Valère Aketch 7 Joga monene wendi la merveille moi na biso suka la cadette ba bisou na yo Laetitia Mundele to comme na deuxième petit na biso to lobela siri ba fi ba ocho kufa wana ba kufi na mai ko bikolo ko mika sishi mama mai tiri ko ba kufa likolo mai o boli ko vanda te to ke kara soki poto to kende soki wapi kara likola mai to luka ka vi yango po etikende lo to lo ka vi ba fi bana ka esika vi ezali po taka Congo eza mboka ya pasi yango to la mesika oyo to kokozwa mami mikie lelo ba fi na biso wana ba ocho kufa ba ocho musamoli na bango na nzela ya mai ya na Brazzaville to diso bakenda ko luka nini so bakenda ko soma bilamba ya koteka to bakenda ko zwa mwa mbongo kuna to ebite so bazaki na famille po to kaka ke bakoma kosala kindumba kuna na nini na wenze soki ya basoso to ebite yaya soki okoloba nini na sujet oyo bafi ba ocho bungisa molimo mana yoki question na yo ndeti ngata na kindaki Brazza tozaki ebele bongo malgré tout baninga mosusu akufi mais biso nyonso nde tokendaka Brazza wana tokendaka te mpona kosala kindumba mutu nyonso akendaki na baambition na ye ozo comprendre nga ndeti ngai boye
na tekaka na nga bilamba na ngai na braza kuna soki tokei tokutanaka oya salaka boyo asalaka boyo totelemi na wenze moko tokutani ya bakongolais boye na boye yo yaki osala nini yose eza bongo ozo comprendre nga asombaka bilamba na nga nalatisaka bébé Kier le maître Jean-Si Kazadi nalatisaka mpe madame Popi mwana Popi nalatisaka bato ebele na RDCA ozo comprendre bato na ngai nasombaka biloko na ngai ya bien nayebi ke babosi na ngai bazali ba Michel nalatisaka mpe boss na ngai Michel Kimanga à partir ya Soudaf nalatisaka mpe ya Tino Kabala na Londres nazomona déjà bisou na yo trop naza bato nalatisaka donc yango ozomona makambo ndenge ezokendele mpenza eza kaka pasi nde tozalaki na braza wana tokutanaka tobandaki tozali na braza effectivement tozokende ambition na biso ezalaki ke tokende tokota Pointe Noire yango wana ndenge nayebisa bino boye eza nango te ke bato nyonso bakendaka braza eza te kaka keaki kosalaki ndumba to boyeboye te eza ke motu moto akendaka na ambition na ye azongi atoteka mwa biloko na ndeti nga na ye na biloko na nga nasalaki commande ya biloko na nga ndomoni makambo wana ekomeli biso eza pasi makasi vraiment mama Leti tomoni mo oza émotionné makasi po eza na plateau yaya ba émotion toyebi ke eza makasi vraiment yaya toyebi ke nza mabikisi oso nza mabikisi ya ezalaka toujours esengo kolela te nza mena mabikisi ezalaka toujours esengo toyebi ke nza mabikisi yo yana obanda toujours nza mabikisi yo yaya zala na calme to profiter to boka mabanga na biso po tomoni ke mama aza na émotion makasi na pe so ba joyeux Noël na ngai na ba camarade o ya ngai ba makopi na ngai yuyu manwana na bamikili na pesi na vasti kitondo ngai mwasi ya mwindu mwasi ya moindo mwasi ya leki ngola moseka na gu nanu mwanga pe na moni Maxi Dieka ma petite boss ma copine à moi docteur de moi donc na pesi no mbote be ba meilleur vue na bino ba joyeux Noël maman Leti na moni ba émotion ekiti mwandambu to continuer émission na biso loba to yoka yaya nzambe mpenza asungi andenge ngai naza na vivo yango wana mpenza ngai naloba boye peuple congolais yango wana mpenza na ye awa na plateau mpona kotalisa bino mpenza onga na moni mpenza ebali minene bongo nzambe epargne ngai nzambe epargne ngai na ebale minene oyo nauti nango donc somo wana yango wana nazokoka mpenza te mais ndenge nzambe asali na bimi boye oyo bakufi wana naleki na nga bango na grave te ya kitoko mpe bakei na samai wana naleki bango na eloko te mpenza naleki bango na eloko te bino mpe baoyo mpe bozali boleki bango na eloko te vraiment eza nzela ya biso nyonso bakei kaka donc mes condoléances na bandeko na ngai wana na bafamille na bango conseil na kopesa na bandeko na biso nyonso batikali donc totika bavie ya mabe totika kotambola mabe tobanga nzambe braza oyo tozomona wana eza nango kaka te kaka mpona kokende osala mabe okosomba mpe biloko na yo oye oteki bato basombi mpe vie na yo ezo avance eza nango kaka ndenge tokendaka bangola ndenge tokendaka basudaf ndenge tovoyageaka donc eza nango nzela ndenge banzela nyonso ezali eza nango te bokomisa yango grave esika ya kokende kosomba bakisi mpona kokanga mibali bakisi mpona kozwa bakisi ya bachance chance ya solo ezaka mpa nzambe protection solo ezaka mpa nzambe nde abikisaka mpona moni bato ebele basali baémission bato ebele baleki mpenza na batele balobi mpona makambo wana eutaki koleka na nzela mai mais ngai yeyo nde natelemi en personne boye nauti mpenza na nzela mai wana nauti na nzela mai ngai yeyo Letisia Mondele navandi liboso na bino awa
donc bayaki kozwa ngai plusieurs fois naboyaki nabaki te nakoka te mais nalali mpoma navandi na raisonne na bi te oyo eza nzambe nde moto atelemisi ngai natelema nakende natatola monene na nzambe parce que banzela wana soki nzambe abikisi yo na nzela mai bongo na baliwa ya bongo donc fo oya kotatola ye kaka ya bandeko ya basi tozwa nzela braza lokwa banzela nyonso nde tozwa batiki bapartout ezala teke ekomaka braza fona kosala vi kuna na ndenge mabe po eza ebele mpe bakendaka kuna kosala bavi ya mabe donc nzambe ndenge eparminga boye yango na remercie ye donc na bino mpe bato bolandi ngai moto aya te alobisa bino ke o ngai boyeboyeboye version mosusu apesa bino ngai nde moto nazalaki wana yango lelo vraimen natelemi boye mpona koya kosolola na bino likambo yango mpo napesa conseil na bafille mosusu oyo azotambola na nzela na ya mbili na mbili. Ok, tokoki vraimen na suka émission na biso tome mama Laetitia Mundele mama ndenge azalaki émotionné makasi donc bato ebele basili bémission na bango mosusu balobi ya solo mosusu balobi ya lokuta mais vraie version ya Brazzaville vraiment ezalaki ye ni mutu tobengisaki pa lobela po azalaki parmi bavictime oyo balekanaki na liwa wana donc tokoki na suka émission na biso topesi mpe conseil ndambuka ya mokie pa bafio biso na biso totikali bafi to enviaka te yaya nyonso to eza vie nde balobaka nyonso eza vie oyo ata ozwi ya mokie olie yaya journée leki ata oza na mwa kabelo noka ekokuba ata synthétique apamba yaya soki otie yaya nyonso ekoleka kaka voiture yaya esama mpona bato mosusu te biso totangama mpe tosimba toza tokumba voiture tosimba batelefone ya cher donc ozela temps na yo yaya temps na yo soki ekomi yaya okosepela yango wana napesi mbote na ngai na mon boss na bajoel noel na bameilleur ve na bana na ye nyonso mama Sarah Kabunji napesi mbote na yo famille mobimba mpe napesi joel noel na réalisateur na ngai Zuma Tumba apesi mbote na famille na ye mpe mobimba bambote mpe bajoel noel mpe napesi su joel noel lisusu epa papa na nga Paulin ona 6 bajoel noel na papa na nga Paulin ona 6 na mama na nga Sunda Kamena mpe nakopesa invité na ngai maloba soka za maloba ya suka po nebi kaza trop émotionné apesa maloba ne ya suka bana ba jouer na wala ba meilleur vie na na famille na po nebi kaza libota munene na Kinshasa pe na poto mama Leti Mundele pesa bango ba meilleur vie na ba jouer na wala. Merci vraiment merci na bato balandi biso awa merci vraiment na bino nyonso. Maman Leti tobi que ça émotion makasi maman za makasi Laetitia Mundele moi si ya taille moi si ya mbinga za makasi o toza na TV yaya TV za radio te pesa ba meilleur vie na yo to si sa émission na biso baboni na biso ya Winner Congo TV na ebike invité na biso za émotion makasi bo comprendre c'est un temps nzamba pesa vraiment makasi kando le nzamba pesa vraiment makasi parce que ezuzongela makaka na moto mais na ebike déjà boye na si na telemi na nga déjà nazozongela makambo na nga nyonso activité na ngai parce que tokotambola siko elingo na nzambe naye kopesa bameilleur vie na ngai na famille na ma famille Mundele maman papa merci na bino vraiment parce que ceux qui bino te napesi merci Mediat Mundele merci Mundele napesi merci mingi vraiment na bato nyonso meilleur vie na bino meilleur vie na bato nyonso bozolanda ngai meilleur vie na maître Jean-Sika Zadi meilleur vie na Tino Kabala meilleur vie na Kuya meilleur vie na bino nyonso napesi bino penda ba bisous meilleur vie Mariana Davina na ba bébé na ngai numéro na ngai ya contact eza 090 41 90 640 090 41 90 640. Merci. Bon, to komi na suka émission na biso topesi mbote na bato nyonso bacolanda biso awa pe émission komi na suka na kopesa numéro na nga ya contact
089 29 11 202 089 29 202. Bah joyeux Noël, bah meilleur V, na bino tout, na ba abonné na biso tout ya Congo Winner TV, bah mbote pe ba bisous. Bye bye.